Manyanga, la servante de Dieu, Eunice Manyanga, Musala Nzambe ya Tongo, Eunice Manyanga, Muyembi, yango toye bandeko na ngai. Kande na bete la rabino li solo, lelo toye na sœur Eunice Manyanga. Avant to kota na mozindo, s'il vous plaît, boko milanga bisika bozolanda ngai. Ezalaka toujours bien. Na yebsa rabino toujours que non, eza bien. Soki bolobi, mama Etoiline tozolanda yo bisika boye, ezalaka mwa gu makasi. Tango zoko tape sika s'abonner massivement, likolo nango, commenter, partager, vidéo na biso ya mokolo ya lelo, ekosala malamu mingi. Voilà. Lelo na ye na dossier ya sœur Nabiso Eunice Manyanga. Na lelo na ye na makambo ya sœur Nabiso Eunice Manyanga. Lelo na ye na makambo ya sœur Eunice. Sœur Eunice Manyanga aza moko ya ba musicienne chrétienne. Oyo makambo pe ya randwa na moni atiki. Eza na batang moko moi je me rappelle batango ayaki kosala ba témoignage na ye. En tout cas makambo o ba ingaki ba initié ye. Je m'excuse na makambo ya kindo ya misala mabe kosimba kisi po na succès. En tout cas na bangelaki ye na bangaki po na monaki déjà ke awe bandi boye donc ki kozala makambo nyonso parce que toyebi biso nyonso ke ndenge baza boye surtout bango déjà baza ba star ba piège ezalaka ibele ba makambo ezalaka ibele alors na bangelaki ye penza na lobi awa makambo kobima ya minene ya somo penza ekobima. Mais, gloire au Seigneur, sœur Nabiso Eunice azwaki conseil ya malonga oyo biso bato ya réseaux sociaux topesa ye. Lelo toye lisusu bandeko na nga na sœur Eunice Manyanga. Tomoni mwa vidéo ezo circuler makasi ya sœur Eunice. Sœur Eunice azolela. Sœur Eunice azolela lela. Eza vidéo na ye. Na monaki na landaki yango. Surtout la plupart à ma page ya TikTok, na ba page mosusu ya Facebook, la plupart à bato batie kaka mwandambo ya message wana. Ya sœur Nabiso Eunice azolo la zoto na nzambe pourquoi pona nini kolekisanga na ba situation ya boye pona nini makambo nanga ezotambola te pona nini ba humiliation tina niveau oyo pona nini donc ba mituna epa ya nzambe eza mwa ebele mwa yana tiela bino mwa video wana ezali te pourquoi parce que eza na musique na kati mwa musique eza kuna siko soki na meki kotia yango na kozwa pe problème eza mwa bongo. Alors namoni bato ebele bazoloba communauté congolaise il faut totelema to ya kosunga sœur Nabiso Eunice Manyanga yango bomona aka bokoya kolala boye bosutuki mutu akufi epi nde bokolinga kobanda koya bobanda kotuna akufi nini ezalaki nini mais tango mutu azo souffrir bino bozomona ngo te bino bozoya kosunga mutu te. Bato ebele ba congolais ebele moi personnellement na bato batindelaki nga vidéo wana en tout cas bayaki na cadre ya koloba kenona ya ko sensibiliser communauté na biso congolaise pona kosunga la sœur Nabiso Eunice Manyanga. S'il vous plaît la famille. Ngana lobaka toujours na bato soki ozolanda vidéo bozalaka na habitude ya koluka vidéo mobimba. Ata soki bomoni message émission moto asali na opesa neti exemple ya comédien na pesi neti exemple ya Davina Apwa sali mwa vidéo bomoni vidéo na ye moko ya muke ezotambola boluka émission yango asalaki yango na chaîne nini bokende kolanda émission nyonso du début jusqu'à la fin tango bokolanda bongo à partir à wana nde bokoyeba ndeni na kojijaka bato parce que la plupart des gens aujourd'hui bazo sumuka likolo ya vidéo moko ya mukuse mutu moko boya kataki vidéo moko ya mukuse pona kosala polémique alors bato mosusu omona kokota parce que na lingaka Davina Apwa parce que na sepelaka na ndenge Davina zalaka omona bato mosusu bakomi kofinga ba comédien mosusu bato mosusu baza bongo eza mwa bongo ezotambolaka pe bongo. Alors na cadre ya sœur Nabiso Eunice Manyanga Eunice Manyanga vidéo na ye wana en tout cas nazwaki temps ya kokendo sala recherche pona komona vidéo nyonso mobimba. C'est par là que nayaki ko découvrir que eza na banzembo na kati. Sœur Nabiso Eunice Manyanga ayaki nde na message ya koya ko sensibiliser bato. Ayaki nde na message ya koya ko exhorter bato. Ayaki nde na message ya koya ko pesa bato makasi.
kande to yebi moni mokili oto vivre eza mokili eza na ba réalité ebele. Il y a de ces personnes mosusu omona bozo seka bato mosusu omona penza bozo seka na ye bozo seka me na kati azolela na kati mosusu alalaka pongi te na kati mosusu kolala na ye kokakata kofina kozala na mwa pongi kwa aza na pongi te po aza na makambo moko ya munene aza na makambo moko ya makasi bato mosusu baza bongo omona mosusu alali nzala 2 jours mobima mais soki omoni ye na nzela ye wana azotambola na mwa sourire mosusu okanisi tout va bien mais azoleka bamoma moko très compliqué eza na bato mosusu mosusu papier ya divorce eza na mesa na ifoka asigné makambo nyonso échanger histoire échanger azala divorcé mais parce que alingi divorce te moto wana mosusu bobima libanda mosusu yo oza na baproblème ya libala na yo oke mpe kobetela ye lisolo mosusu apesi yo conseil mpe ya malonga yo okanisi na kokanisa moto oyo mpenza aza bien na ndako ya libala na ye zoka eza na papier moko ifo kaka signature na ye ye nde azobunda boy divorce mais mobali aza prêt ya kodivorce. Bato mosusu mosusu omona ye boye aza na bana misato mobali azo insiste fo tozala na bana 10 mosusu ye mabote ekangami mobali akomi kotia pression ke non ndenge eza boye na kobota na nga libanda akomi kolela epai ya nzambe bato bazopasaka bamoma moko très très difficile dans le calme dans le silence oyo ebela bato bayebaka te. Alors eza genre ya ba exhortation oyo ser na biso Eunice Manyanga ayaki mpona kobanda kopesa ba exhortation wana ayaki na ba exhortation mpona koya koexhorte mokili mpona koya koexhorte bandeko nyonso surtout ba chrétien dans le Seigneur. Eza mwa bongo eza te ke non ser Manyanga bande kolela. Je sais qu'elle a ses propres problèmes aza na ba problème na ye etungisaka ye azana ba makambo na ye etungisaka ye. Moi je me rappelle un jour bakendaki na sœur femme Tamar bakendaki bazalaki soki na ba consort na bango séminaire moko bakendaki femme Tamar bando yemba kuna ale papa na biso sikatenda akotaki ake kopesa sœur Eunice mbote na kopesa mbote apesaki ye prophétie ke année ya 2026 oyo ekosila te okobala. Il fallait voir elongi ya sœur Eunice ndenge changeaki. Donc vous sentez que mosusu alukaka libala na bane o nyonso mosusu azozwaka bamibala moko eza ya bien te. Nakoki kopesa neti exemple ya sœur Deborah Lukalu. Sœur Deborah Lukalu après kobala aloba nini azwa mibali ya baventurier. Mais bato mosusu babando mona ka sœur Deborah sœur oyo ayembaka bien sœur oyo aza na succès mais intérieurement abando lela pe pa nzambe apesa ye mobala malonga. Sœur Rosini Kaiba, je me rappelle na témoignage na ye apesa ki témoignage tango abotaki mwana combien ya bazemi elongwa soki 6 zemi o elongwa epa ya sœur Rosini Kaiba oyo bato batikala koyeba te oyo bato ti lelo oyo bayebaka te oyo ti lelo bato bayebaka te ke non sœur Rosini Kaiba na zemi elongwa bato bazopasaka na bamoma moko très très difficile mosusu oyebi bango te omonaka bango kaka sur les réseaux sociaux baza bien neti exemple ya sœur Sandra Mbouyi. Sœur Sandra Mbouyi tokoya koloba te ke non eza lelo nde aye kodécouvrir kindumba mobali na ye déjà azalaki abande osuspecte mosusu akanga mobali na ye na mwasi mosusu oyo ayebi ye te avanda mais soki omoni mwasi mbala moko aye kozwa décision ya kolongwa na ndako na ya libala cela veut dire qu'elle en a de trop. Amoni que non c'est fini je ne peux plus nakokoka nanga lisusu te po nakangi ye po soki ezaka kindumba mbala liboso kangi mobali mwasi nyonso apesaka mobali chance mwasi nyonso avandaka lobi peut-être que na côté na nga na bando sala bien te mais soki omoni mobali lelo kangi ye na oyo lobi oye ko se retrouver mobali aza na basi soki 50 soki 60 donc eza te ke non yo osalaka bien te eza te ke non yo oza salite te eza genre ya mobali alingaka ne basi ebele yango kaka ba exhortation sœur Eunice ayaki kopesa ayaki te ke non aya kolela na réseaux sociaux eya kosunga ye réseaux sociaux biso tokoya kosunga ye tokoya kopanza ye réseaux sociaux eza nde place ya bato kopanza
eza ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi nimero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko Eunice Manyanga la servante de Dieu Eunice Manyanga musala nzambe ya tongo Eunice Manyanga muyembi yango toyeba ndeko na ngai kande na betelaka bino lisolo lelo toye na sœur Eunice Manyanga avant tokota na mozindo s'il vous plaît bokomela bisika bozolanda ngai ezalaka toujours bien nayebisaka bino toujours que non eza bien soki bolobi mama Étoiline tozolanda yo bisika boye ezalaka mwa gu makasi ntango ozokota pe sika s'abonner massivement likolo nango commenter partager video na biso ya mokolo ya lelo ekosala malamu mingi fala lelo na ye na dossier ya sœur na biso Eunice Manyanga na lelo na ye na makambo ya sœur na biso Eunice Manyanga lelo na ye na makambo ya sœur Eunice Manyanga aza moko ya ba musicienne chrétienne oyo makambo pe ya randwa na moni atiki eza na batango moko moi je me rappelle batango ayaki kosala ba témoignage na ye en tout cas makambo o ba ingaki ba initier ye je m'excuse na makambo ya kindo ya misala mabe kosimba kisi po na succès en tout cas na bangelaki ye na bangaki po na monaki déjà ke awe bandi boye donc ki kozala makambo nyonso parce que toyebi biso nyonso ke ndenge baza boye surtout bango déjà baza ba star ba piège ezalaka ebele ba makambo ezalaka ebele alors na bangelaki ye penza na lobi awa makambo kobima ya minene ya somo penza ekobima mais gloire au Seigneur sœur na biso Eunice azwaki conseil ya malonga oyo biso bato ya réseaux sociaux topesa ye lelo toye lisusu bandeko na ngai na sœur Eunice Manyanga tomoni mwa video ezo circuler makasi ya sœur Eunice azolela sœur Eunice azolela lela eza video na ye namonaki nalandaki yango surtout la plupart à ba page ya TikTok na ba page mosusu ya Facebook la plupart à bato batie kaka mwa ndambo ya message wana ya sœur na biso Eunice azolola azotuna nzambe pourquoi pona nini kolekisanga na ba situation ya boye pona nini makambo na ngai ezotambola te pona nini ba humiliation tina niveau oyo pona nini donc ba mituna epa ya nzambe eza mwa ebele mwa yana tiela bino mwa video wana ezali te pourquoi parce que eza na musique na kati mwa musique eza kuna siko soki na meki kotia yango na kozwa pe problème eza mwa bongo alors namoni bato ebele bazoloba communauté congolaise il faut totelema toya kosunga sœur na biso Eunice Manyanga yango bomonaka bokoya kolala boye bosutuki mutu akufi epi nde bokolinga kobanda koya bobanda kotuna akufi nini ezalaki nini mais
Tango moto azo souffrir, bino bozo mona yango te, bino bozo ya kosunga moto te. Bato ebele, ba congolais ebele, moi personnellement na bato batindela kinga vidéo wana, en tout cas bayaki na cadre ya koloba keno na ya ko sensibiliser communauté na biso congolaise pona kosunga la sœur na biso Eunice Manyanga. S'il vous plaît la famille, ngana lobaka toujours na bato hein, soki ozolanda vidéo bozalaka na habitude ya koluka vidéo mobimba. Ata soki bomoni message émission moto asali na opesa neti exemple ya comédien na pesi neti exemple ya Davina Apwa sali mwa vidéo bomoni vidéo na ye moko ya muke ezotambola boluka émission yango asalaki yango na chaîne nini bokende kolanda émission nyonso du début jusqu'à la fin. Tango bokolanda bongo à partir à wana nde bokoyeba ndeni na kojijaka bato. Parce que la plupart des gens aujourd'hui bazo sumuka likolo ya vidéo moko ya mukuse. Mutu moko boya kataki vidéo moko ya mukuse pona kosala polémique. Alors bato mosusu omona kokota parce que na lingaka Davina Apwa parce que na sepelaka na ndenge Davina zalaka omona bato mosusu bakomi kofinga ba comédien mosusu. Bato mosusu baza bongo. Eza mwa bongo ezotambolaka pe bongo. Alors, na cadre ya sœur na biso Eunice Manyanga. Eunice Manyanga vidéo na ye wana, en tout cas nazwaki temps ya kokendo sa la recherche pona komona vidéo nyonso mobimba. C'est par là que nayaki ko découvrir que eza na banzembo na kati. Sœur na biso Eunice Manyanga ayaki nde na message ya koya ko sensibiliser bato. Ayaki nde na message ya koya ko exhorter bato. Ayaki nde na message ya koya kopesa bato makasi. Kande to yebi, moni mokili oto vivre, eza mokili eza na ba réalité ebele. Il y a de ces personnes, mosusu omona bozo seka. Bato mosusu omona penza bozo seka na ye bozo seka me na kati ya zolela. Na kati ya mosusu alala kapongi te. Na kati ya mosusu kolala na ye kokakata kofina kozala na mwa pongi kwa. Azana pongi te. Po azana makambo moko ya munene. Azana makambo moko ya makasi. Bato mosusu baza bongo. Omona mosusu alali nzala 2 jours mobima. Mais soki omoni ye na nzela ye wana zo tambola na mwa sourire. Mosusu kanisi tout va bien. Mais azoleka ba moment moko très compliqué. Eza na bato mosusu mosusu papier ya divorce eza na mesa. Eza na mesa na ifoka a signé makambo nyonso échanger, histoire échanger azala divorcer. Mais parce que alingi divorce te. Mutu wana mosusu bobima libanda mosusu yo oza na ba problème a libala na yo okepe ko betele li solo. Mosusu apesi yo conseil pe ya malonga. Yo kanisi na ko kanisa mutu penza za bien na ndako libala na ye. Zoke eza na papier moko il faut kaka signature na ye yende azobunda boy divorce. Mais mobala za prêt ya ko divorcer. Bato mosusu mosusu omona ye boye azana bana misato. Mobile azo insister photo zala na bana 10. Mosusu ye mabote kangami. Mobile akomi kotie pression ke non ndenge za boye na robota na nga libanda. Akomi kolele pa ya nzambe bato bazo pasaka ba moment moko très très difficile dans le calme et dans le silence. O ebela bato bayebaka te. Alors eza genre ya ba exhortation oyo sœur na biso Eunice Manyanga ayaki pona kobanda kopesa ba exhortation wana. Ayaki na ba exhortation pona koya ko exhorter mokili, pona koya ko exhorter bandeko nyonso surtout ba chrétiens dans le Seigneur. Eza mwa bongo. Eza te que non sœur Manyanga bande kolela. Je sais qu'elle a ses propres problèmes. Azana ba problème na yetungisaka ye. Azana ba makambo na yetungisaka ye. Moi je me rappelle un jour bakendaki na sœur femme Tamar. Bakendaki bazalaki soki na ba consort na bango séminaire moko bakendaki femme Tamara bando yemba kuna ale papa na biso sikatenda akotaki ake kopesa sœur Eunice mbote na kopesa mbote apesaki ye prophétie ke année à 2026 oyo ekosila te okobala. Il fallait voir elongi ya sœur Eunice ndenge changeaki. Donc vous sentez que mosusu alukaka libala na bane o nyonso mosusu azozwaka mabala moko eza ya bien te. Nakoki kopesa neti exemple ya sœur Deborah Lukalu. Sœur Deborah Lukalu après kobala aloba nini azwa mibali ya aventurier. Mais bato mosusu bando mona ka sœur Deborah sœur ayembaka bien sœur aza na succès.
mais intérieurement abando lela pe pa nzambe apesa ye mobala malonga. Sœur Rosini Kayiba, je me rappelle na témoignage na ye, apesa ki témoignage tango abotaki mwana, combien ya bazemi elongwa, soki 6 zemi o elongwa epai ya sœur Rosini Kayiba. Oyo batu batikala koyeba te, oyo batu ti lelo oyo bayebaka te, oyo ti lelo batu bayebaka te ke non sœur Rosini Kayiba na zemi elongwa. Batu bazo pasaka na ba moment moko très très difficile. Mosusu oyebi bango te, omonaka bango kaka sur les réseaux sociaux baza bien. Neti exemple ba sœur Sandra Mbouyi. Sœur Sandra Mbouyi, tokoya koloba te ke non eza lelo nde aye ko découvrir kindumba mobali na ye. Déjà azaki abando suspecté. Abando suspecté. Mosusu akanga mobali na ye na mwasi mosusu oya yebi ete. Avanda, mais soki omoni mwasi mbala moko aye kozwa décision ya kolongwa na ndako na ya libala, cela veut dire qu'elle en a de trop. Amoni que non c'est fini, je ne peux plus. Na kokokat nanga lisusu te. Po na kangi ye. Po soki ezaka kindumba mbala liboso kangi mobali. Mwasi nyonso apesaka mobali chance. Mwasi nyonso avanda kalobi peut-être que na côté na ngana bando sala bien te, mais soki omoni mobali lelo kangi na oyo lobi oye ko se retrouver mobali azana basi soki 50 soki 60. Donc eza te ke no yo sala ka bien te, eza te ke no yo za salite te, eza genre ya mobali alingaka ne basi ebele. Yango kaka ba exhortation sœur Elisa ayaki kopesa, ayaki te ke no aya kolela na réseaux sociaux eya kosunga ye, réseaux sociaux biso tokoya kosunga ye, tokoya kopanza ye. Réseaux sociaux ezande place ya bato kopanza. Eza ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.